Namaste, Napatunia surtout. J'espère que vous avez bien, le bel kaki bien, lelo. To komi mukolo mususu, lelo toko solola, elo koni neza nécessaire pour na santé. Santé e bandaka na biloka kolia. Poza la santé ya bien e bandaka na biloka kolia. Bien sûr, ezama kambebele oyo esengi ke fo sala mapo ozala na santé bien. To bandi na biloka kolia, to kena kolala, to kena stress, to kena na spirituel. Non, spirituel, tout qui est na famille. Donc, isa makambe belé ou esengi ke faisala na balance pona ozala santé ya bien. Mais lelo to solo lelo kwa liboso eza biloka kolia. Na biloka kolia na biso eza nini na kati ndenge nini nzoto atravayaka pona biloko tolie ekoma énergie ou bien eloko nini esalaka énergie eloko nini eza na biloka kolia esalaka ba hormone. Donc makambo wana naso na komeka na meka ko expliquer bino ke bo comprendre ngo na cabinet na na mona ke soko na expliquer mutu a comprendre ngo akolanda traitement très bien ke soki na lobine ka ke sala bozong sa boya ibi kute putina ni nazo sala lango ya ona meka ka nyon so ko expliquer pona ni tozo sala ngo eloko ni neza ya kobeba non sikoyo na actuellement eza problème te mais na lingala bino boyebi donc eza pa na ngai on dirait nazo bundana na biloko ngo donc il faut na meka ndeni na ko expliquer bino. Et là, quand liboso no koloba na expliquer bino nde no expliquer bino ndenge na expliquer mwana nga naza mwana nga mwasa za na 10 ans yepe alingaka akoma docteur abaniama mais alingaka akoma docteur soki azotanga te aidaka nga na cabinet siko yesoka edenga tuna kalika mnyosa alinga yeba mona tuni eloko pona nini ezabwe pona nini baby pona nini esalmi bwe donc na meka ko expliquer na ki ndenge ya mwana po comprendre yango ndenge nga na explikaka ye ndenge pe no komeka ko expliquer bino wana na expliquer ye na ki alma eza ndenge mususu bino no expliquer bino na lingana na komeka soki na kokite ndenge na lobaki no kolobango na Deutsch no kolobango na ki alma mutu ayebi yango laksine na lingala akomelinga donc ava na posa ndenge na baki na yeba lingala bien mais eza makamsusu na yebi yango te donc ouais soko ayebi na lobyango na ki alma ayebi akomi po mutu na sope a comprendre bato baza bato ya medical ba mo ndenga no expliquer ba lobaka ndini ozo expliquer mutu biso mutu zamba bato ya medical ngai naza awa docteur te naza na besoin ke mutu nyonso to a comprendre eloko nini no koloba ba moya ba la tente soki mo mususu ezate na kokoba lisango na lobi yango wipo naza na mo mususu te mais ba moya ya medical no bimisango awa te ngana nazo ko expliquer bata medical te nazo expliquer batu ya normal pour ba ko comprendre ke nzoto travailler ndene. OK, merci. Eloko to kobanda biloko nyonso bokolia eloko nyonso olingolia ezala lipa ezala bonbon ezala légumes ezala fruits ezala na 3 biloko na 4 glucides graisse na protéines biloko wana ezala na 4 na biloko mususu ezaba vitamine ezaba minéral oui ezape na 4 mais biso lelo to solo kaka eloko na misatu elakisi nini soko sombe eloko obalisango na sima bakomaka wana glucides eza combien protéines eza combien graisse eza combien bakoma ngo wana so balusi eloko eza na papier bakoma na ba légumes na ba fruits bakoma te mais eza nango eloko nyonso okutia na munoko okokolia eza biloko na 4 glucides graisse na protéines biloko na misatu devoir na bango ezake bakopesa yo énergie ou bien bamsusu akopesa yo esala ba hormone de graisse asala ba hormone protéine asala ka kopesa yo pe graisse pe kopesa yo asala ba hormone mais akopesa pe énergie kaka graisse na glucide ba kopesa yo énergie protéine normalement eza po asala biso biloko na nzoto eza lokola soko lingo tonga ndako ba brique protéine yango na nzoto na biso donc soki olingo tonga ndako ozana ozotia ba brique po etonga ndako wana ba protéine yango wana eza biso benga amino rebele soki kangami to kangso nyonso na kati to lobion protéine eza lokola brique otie ciment otie maille otie ni soki kangami komi brique
ndenge mo eza na ba protéine protéine eza kaka eloko moko te ebele kanga miso to sangisa ko noto bango protéine devoir nezali atonga ndeti si brique atonga ndako ndenge mo peza protéine nzoto na biso yemta sala manzaka yemta sala suki yemta sala poso ya sala asala makambo belé donc po eloko esalama na nzoto azana posa protéine OK mais loko tokobanda na liboso na glycide eloko liboso glycide pana biso na doche za kohlenhydrate eza nécessaire so botangi bosombelo botangi na sima kohlenhydrate ou bien glycide ye travail na yeza devoir na yeza kaka apesa énergie asala eloko musute kaka énergie kaka ye asala eloko mususu te ba misusu wana batika les graisses protéines basala eloko bablo mususu pe bapesa ka énergie te mais ye apesa ka énergie siko glycide wana eza na lipa eza na glycide ba bonbon ba chocolat ba pizza ba biloko nyonso eza na farine eza na glycide yango ni nangwa munene na kati eza glycide ye soko tie na munoko na soyi toza na protéine moko soko tie eloko eza na glycide na munoko ndeti exemple lipa soko tie na munoko déjà toza na protéine na soyi wana abandi de ko katango donc abandi soko ezalaki lipa abandi osala ngo sukali non donc akomu katango tete biso tolobaka na kialma tolobaka na médecine ebitende ni nolobango na lingala mais akomu komisa muke po koma sucre et koma sukali oyo pembe oyo na munoko déjà sima nango ekena estomac sima nango na estomac ekena intestin ekena na foie hein OK ekena foie OK siko glycide nyonso tu ezala ya chocolat sukali wana ezala ya fruit ezala ya lipa oya complet bolobaka ato lo belo côté que za santé ou bien za santé biso to balikambo ya glycide po bat ba comprendre ngo te dote bibi chez lipa ya complet ya farine ya complet ezala ka ya santé ya bien ezala ka bien nga ano lo bana likambo ya glycide hein eza na zongo ya fruit eza bien pour na santé oui eza na ba vitamine oui mais nga na lo balikambo ya glycide kaka esika eloko glycide eza nini na nzoto ekoma nini na nzoto no eza sukali ozongo na fruit ozongo na lipa ozongo na nini eza sukali non soko ye na nzoto eke na otsango na munoko eke na estomac eke na dundam intestin eke na pancréas pesi biloko na za nango posa eke na foie eke na makila OK so eke na foie eke na makila tanga ekoma na makila eza sucre nzoto ayebi te eke sucre oyo euti sukali oyo euti na fruit ou bien euti na lipa ou bien euti na chocolat ou bien euti wapi nzoto ayebi wana te pana nzoto eza sukali muteye awa komi sukali pe ya pembe sukali eye na makila soki sukali ekomi belé na makila nzoto fasa ni fa longolango na makila te sukali eye na makila nzoto amoni ke makila etondi na sukali OK sikoyo il faut kende esika nzoto azana posa ya sukali nzoto azana posa ya énergie ndeto lobi glycide apesaka énergie OK po elongwa na makila wana azana posa ya hormone wana kombo nango insuline ye mutu alongolaka akitisaka sukali na makila atiango epai mususu OK sikoyo insuline wana ewutaka wapi ewutaka na pancréas OK bokanisa na nzoto na biso na kati nzoto na biso eza lokola villa nasplikaka mwana nga bongo yanga comprendre na kati nzoto na biso eza lokola ndaku okatsa ndaku ngo eza villa eza na ba chambre belé poto zape na ba hormone belé ba chambre wana eza na ba porte sikoyo ba porte nango eza ya kokangama fongola nango porte nyonso to eza na fongola ya yemoko fongola nango yango hormone sikoyo fongola oya porte po ekotisa insuline
ekotsa sucre kombo fongola wana kombo nango isoline na anzoline bana bino yango ye aye afongoli porte makila kotisi sucre wana na chambre wana la ndeni no kolela oliango ebele soko lie sukale ebele soko leke ebele Anzoline aza susu na camarade na ye donc eza organe moko eza na ba côté mibale côté ya A na côté ya B côté ya B ye mutasalaka Anzoline côté ya A asalaka hormone mususu komo nango glucagon ndeko ya Anzoline ye amatisaka sucre Anzoline akitisaka vous comprenez sikoyo soki Anzoline afongoli ba porte azui sukali nyonso ezalaki na makila akotisi na chambre wana fongola Anzoline akotisi na chambre wana oye etikali ekoti na chambre wana te azwango ndeko na ye glucagon hormone wana mususu aye azwango atiango na foie vous comprendre atiango na foie atiango na muscle abombi tokozala nango posa abike na tango tolie mingi po liboso ezalaka bongo tozala na tango nyonso to kolia nde tolingi sikonde mtokoma na tango nde tokolia ndengo lingi tolingi yango abombi na foie nsoto amayele abombi na foie abombi na muscle po ayebike lelo tozala biloko ebele anya ba mibali na biso ba liboso bando kende kolanda kokende esika na zamba babuki biloko babomi banyama bayebiso biloko kolia so mukolo mususu bake bazwe eloko tozana eloko kolia yango nzambe asala nzoto na biso ke akotisi Isoline akotisi ozana mposa na chambre wana oyo kokite oyo koti una te to bombi po mukolo tozana nzala bimisili biso te pona énergie vous comprendre mukolo biloko kolia ezate OK abimisili biso abombi abimisi mais biso ezala su bongo te omona ovanda des edita mama ndenga lobako omiondo ni lisusu sucre obiondo ni lipa obiondo ni fufu to bandano liboso na tongo lipa ezani sucre lipa na munoko nde to lobi eza sukale to kita to mata sukale tolie alieneleka lipa mukie toke na midi fufu olie fufu na nini bamisusu ku basalaka grave kutu balie fufu na madesu eza sucre na fumbwa ou bien na pondu kutu pondu eza na sucre te même fumbwa pe eza na sucre te eza na graisse mais madesu pe na nzoto na makele eza sucre po eza na glucide ebele alie fufu na madesu sucre amati Anzoline osani ayesu so ameki so akotsa na chambre wana ameki ekoti te ake awe za kotonda deja na tango wapi na kesusu na foie na tali foie ozana place na kotisi muscle ozana place na kotisi eza rare komona ba congolais bazana ba muscle oye vimba pona fozala pe ba muscle yango pona nzoto azala na azala na moyen tsia atsa sukali wana ba muscle wana fo ezala pe biso linga osala vraiment sporté siko mona nzoto bombika na foie ameki ekoti asepeli nzoto linga ko aider biso nzoto lingi biso mingi eloko nyonso osala ka mabe ya debriaka aider biso OK simanango toketambola na bana to moni glace to miondo ni su glace nzoto osani abengi su afongoli susu abengi si fongola luki tokotia wapi tokoti to meka su na chambre wana to meki tam susu na ningana ki mwandambu soko ningana ki mwandambu mona place sika moko etikali wana po soko ningani alongoli energie te alongoli energie wana donc esukali ndambo elongwe soko tambola ki mwa mukie onde to tambola mwa mukie wana moni place eza mwa mukie na muscle ko atambola ki na tsango na muscle d'accord na poko asu ndenge moko na poko asu to liesu fufu
nzoto aza na place akotisa énergie wana esukali wana te ayebi sutu esika akotisa te abandi kopesa isoline me isoline alobi force na ofungola wapi nefongola yango me ekota wapi yo ozomiondo na kaka donc naza susu na place te fo alobi hey nga devoir na nga ezali pesa ngango nazwi yango Clicide sukale sukale nazwi yango nasali yango graisse na bambi yango wapi mon alinga ede biso azo ede biso lobi nango su ndenge moko o eleke bele fois azwango asali sukale akomisa yango graisse abambi yango pa donc ozo sala yango kaka mukolo nyonso ozo sala yango yo pozo yaka munene po ba porte nyonso tu fo eza kotonda nene eza ya kotonda chambre no eza ya kotonda miskele eza ya kotonda suko nzoto asa nini azwango sukali wana atiango na komisa yango graisse abambi na libuma komisa yango graisse abambi na nini na ina ne des siko insuline eza problème wana ye azomeka ye azolinga edo azosala alembi simanango ezekita lisusu te secret donc eza ya kotonda ba portion eza ya kotonda ta pesi isoline akopesa ka isoline muke me ba secret na makilezi kita sute ukomi mutanani maladi nino zui wana soki secret eza yo belé na makila ezekende sous na chambre wana te ezekende sous na foie te ezekende miske te place eza te maladi nino zui ok Clicide vous comprendre ngo devoir ya Clicide yango wana sukali Clicide eza sukali ok mutu akomi maladi wana na koloba ngo kombo te bapekisi ngai naloba bakombo maladi te bakanga ngai nini na ngai mutu o azwi maladi o eza sukali na makila eloko ni fasala po nzoto na akoma ko travailler sous bien ndenge sengele eloko ni fasala fatika Clicide so ekomi na makila eza nini sukali maladi ni azobela ya sukali leki mingi na makila siko ko sisa maladi andeni sukali fotika sukali wa pembe te sukali ezaka sukali wa pembe te ba fruit na mino bapesa rabino lia fruit eza bien pour na santé oui eza ba vitamine eza ba eloko ezaka bien na kati wana eza ba vitamine mais secret oyo ya sukali oyo ya ba fruit evimbisaka foie yango mtefitaka foie mafuta ya foie yango eza mafuta te mtesalaka esalaka foie graisse eza nina ba fruit alcool na sukala ba fruit mutesalaka foie esala ba graisse soki bondimeli ngate bino mo bomeka 3 semaines kaka 3 semaines na 3 semaines de bo sentir ango bolia sous Clicide bo monango foie na bino na lobite ke bunga mbala moko mais ça la contrôle avant au tikango si ma kende so na contrôle pas docteur susu na ndengo tika yo moko omona eza la maladie wana ona lobi ya sukali eza la makila bosa la kaka bakisi na bino me fo bokeba eza la bien soki docteur a contrôlango bozana mutu azo contrôlango pona soko tiki Clicide okopesa susu tonga ndengo bande kopesa te fo ba diminango kisu bandoko melango pe bongo te fo ba diminango po sino te ko ekwesa yo po soki otiki de Clicide sikrendo de sukali no ke kita déjà si manango soki opesi tonga ndengo na nomo mesana okweya donc koko kweya il faut to ko moko kweya po secret kita makasi yango bino moko bo meka botala onga na lobi na bino donc lelo to soleli kaka masolo ya Clicide non Clicide bala sima no expliquer bino protéine sima bala mususu wana na expliquer bino graisse biloko misatu ezana biloko kolia Clicide graisse na protéine ba devoir nongo eza nini wapeza vraiment bien pour na santé oyo ba kosa biso ke
oye aider biso na santé ya baloba biso toliaka te toliaka ngo mingi te oye ko bebisa biso na santé ya bapesa biso ebele so tali pyramide ya kolia fo balusango ya Allemagne ya Europe nyonso na Afrique na yebi te so ozala na pyramide ya kolia na yebi te mais ba pyramide na biso ya Europe wa bo balusango o balobaki na se wana bolia ebele bolia ebele te bolia mukie oyo bo balobaki bolia mukie yango ne bolia ebele biso na Europe toza na politique toza eloko bapexi yango sala o balobi ke sala ko sala te conseil na opesa bino yango wana OK merci botikala bien merci na bino nyonso to au revoir.